Omoni ba ignare comme ba pichu ba kisinjora po lelo pana omoni lelo pena bo excuse ngai omoni soki bosi bo sali mutu mabe moko boye bo lingate bo se bo bimiselo mo boye Pierre Tombala babia na kende te chez mon table babia sa kufa bana nga basi basala perte ma perda tata na bango nga papa na nga lala na marbre na kende te ba sala ba émission ba yebi ke ngane makambu bokoli babia 17 ans bandimi ngata na mikitsa babia sa kufanga na sala perte bana nga batika ba ofele nana tawana te nana taw samsa nga bana na baboko mananda kunanga ngam na futela ana 401 rond bana babia kufana na pesa ngata 10 francs bazana chance anaza na congé kuna nakobanga famille oyo bapesaka bana na nga fufu to oyo bafutelaka bana na nga hôpital famille ya papa motema mabe baza motema mabe oma motema mabe efuta te bana na bana bitike na samboka na internet Karine Mokonja fingaka ngai pona zwa salaire olesa bana na nga eloko na oloba na boyi na nga porto bango baolinga bafungola efungwa mate afo pesa mutu ordre faut laisser raid il faut foutre la classe bana prendre sa zawana ayebi ata 1 euro ya nano hein ata 10 francs ya njora ndenga zana soit disant tata mwasi ana belara to benga njora tayaka pasala ba Pierre Tombala wana il fallait d'abord demander à Lima comment babia est mort mutu akufi na kati ndeto ndena yaka na fimbu ken soki na kufi mama na nga oya ken ba okanga yo nanu réseau d'enquête bakotinda batu na Angola bakende koyeba qu'est-ce qui s'est passé dans cet immeuble mbinga ya mobali ndenga wana lala ti lelo to yeba ndenga akufela te Alima tambola après babia boti bana mibale Alima fait sa vie bakende loba nanga ba n'importe quoi est-ce que Pierre Tombala wana sait que ça babia na bundela Pierre Tombala babia parce que eza Sony, un grand musicien comme le père de mes enfants, que son âme repose en paix, Azala sans Pierre Tombala na cimetière amené le quoi nécropole. Na oya na ngaite, bo banga na binote na oya na ngaite. Mais ceux qui bozana tembe, le 8 octobre, bo empêcher ngana kendo tala Pierre Tombala babia. Na ondi mabino. Alda. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Voilà, merci beaucoup Bana Congo, Bandekotou, Bozolanda Biso, partout à travers le monde. L'isolo ya famille Babia, Pierre Tombala, oh, Manique de John, ya sala 3 ans, azolela pona kobongisa cimetière ya Babia. Lelo est commis vraiment mbutu na famille ya Babia. Balobino, Manique de John, asala escroquerie. Manique de John est comme un sujet naïe. Alors que nous filmer batombi abatu pour aya kolaksa. Que non cimetière à Babia yangwana et Koufa. Cimetière à Babia balobi za kanango toujours très bien. Alors, to solana Manique de John. Bolana ki sinjora na leki ya Babia Chokoro. Nenge ba expliquer par rapport ya tombi ya ndeko na bango oyo ekoma sujet ya Manique ya koskoke bato to solana Manique de John. Manique de John, bonsoir. Bonsoir Ken Piana. Boni.
Ça va si on a ça accident yoyebi. Ouais qui va médiatiser en parce que mais je suis vraiment en convalescente. Bana poto bolimbisanga ba fan nanga obolinganga mingi bozomona nga mingi te manike na bino de John na bino alongola bino stress na ça accident ba tuta ingai mais siko ça va ken na boya kito médiatiser yango na fa na ya nanga Mireille Tuni mais Mireille Okito aboya ki ba médiatiser yango mais siko ça va mais trop c'est trop. Non, manique de John, n'a nous. Na tout non, ça va. Parce que lelo, nandimi na sala na émission à 23h na kilote. Na bengi yo na lobi manique de John yaka parce que ce qui lelo réputation na yo et sambo et film na film ndeko sambo. Manique de John. To moni famille ya Babia Chokoro. Papa ya bana na yo, papa ya Prince, papa ya Anna. Bazo kendo sala Pierre Tombal balobi soki ba sala ngo ezali parce que manique de John au filma ba cimetière à Batu au pataka na internet et comment sujet na yo ya escroquerie manique de John famille wana ba tio 100 mètres balobi jour ba kende cimetière soki makolo na yo ekiti na cimetière manique de John okotika la wana mais kako expliquer biso eloko nini ezoleka na famille ya Babia na manique de John ken piananga asa intellectuel omoni ba ignare comme ba pichu ba kisinjora po lelo pana omoni lelo pena bo excuse ngai omoni soki bosi bosali mutu mabe moko boye bolinga te bo bimiselo mo boye Pierre Tombala Babia na kende te chez mon table Babia sa kufa bana nga basi basala perte ba perda tata na bango nga papa na nga lala na marbre na okende te ba osala ba émission ba yebike ngane makambu bakoka ko ba peke no batini maloba na ya te na nga na ya pété parce que batino so osala na nga na ngai na bango toyoka na te baza na chance anaza na congé kuna na kobanga famille oyo ba pesaka bana na nga fufu to o ba futela bana na nga hôpital banda Babia akufa oyo atsombela mwana nanga ta kaleson atombola musapi ana azana congé kuna na tinda mbongo ya kolia yo yebi tala tozala batu botika kombo nanga na lingi nanga ite na bona nga ba problème na boyi nanga yi na lingi nanga te njora na lingi te picho koyemba na internet picho yo keli Prince motema mabeo eza makamba concert ya Prince ne créé motema mabeo ma pichu na sol na pichu ya bisinga lobi bango balinga ba ya soki Prince Babia accepta ki bango ba ya na répétition avant jour ya concert na tuna ki boko ya na répétition ya mwana ezali kindoki o bolona po botia epa ya mwana ubi ezalaki normal babino ifalaki ba mona nanu mwana ndenge azo répéter po ba pesa ye encadrement ndenge koyemba na concert bozomona teke manique de John pesa bana privilège na famille ya papa motema mabe baza motema mabe omo motema mabe efuta te bana na baba na bitike na sambo ka na internet Karine Mokonja finga ngai pona zwa salaire olesa bana nanga elo na oloba na boyi nanga porto bango ba olinga bafungola efungwa mate na sola ki masolo na lobi manique de John ya nanga Viviane Nzumba ya nanga Claudine Luyeye de la sagesse ya nanga ya Gabi Wabelo na sola ki na ye téléphone nanga ne tellement na ya na kanda téléphone nanga tika na ndako pichupo askoma na Pierre Tombal wana atuni na oye na bino ba voice lobby poto okene na guerre o baluki eza guerre na oyela bango bana poto na opesa bino ba preuve ndenge picho so tunanga na voice Babia botama ane nini Babia kufa ane nini yo mwana mama na oyebi ana botama te siko manique de John cimetière anani yo au filma po o exploiter on internet eloko na lingi na loba pichu pesa ngai video oyo nga na filma cimetière ya Babia oyo nga na lakisa mutu a filma tombe eza njora akendaka ko filmer tombe seri tozanga na guerre alobi bapesa nga mbongo ya ngai nakoki kosala escroquerie na mbongo ya Babia te Babia akufa na yo kaka mawati lelo soki bango bamonaka liwa ya ndeko na bango baje nga bana nanga baperda papa na bango soki bango bazosala oyebi ya ken omoni makambo oyo ntina oyo répondre yango nalingi kombo na ngai te nakoya na nga te na okende na nga te
na oya na ngai te bobanga na bino te na oya na ngai te mais soki boza na tembe le 8 octobre bo empêcher nga na kendo tala Pierre Tombala Babia na ondima bino kasi pour le 8 na okende na yo te nakokende na nga makambo ya inauguration ya Pierre Tombala te papa na nga alalaka na marbre mais mukolo Babia akufa na kena kotikela les gerbes de fleurs ndenge mukolo papa na nga akufa na kena kotikela les gerbes de fleurs siko sengi bango le 8 ba meka ko empêcher o seko za na intention ya kokende nakokende te balobe ko eseka pardon pa na nous azali na nous na alliance oyo nakobala samedi ne bakobala ngai samedi na Babia il faut que osenga na nous pardon pour Babia tanga alliance na musaka ngana zala ka vevi ya Babia te batanga kombo ya lima mutaboma Babia kufa basala enquête te Babia kenda lokola nyama kana nuken ken parole za pa na ngate voilà OK nazo yo kayo parole za pa na ngate nazo kayo bana poto Babia akufa na 4 na 7e étage basaki na lima lelo ken piana soki ezalaki nga manike ya nanga Clarence ya nanga Mireille ya nanga Serge ya nanga Tom leki nanga Zara leki nanga Credo mais ero ya lima chama la lala te ngai na kufi na kati ya ndako ya mutu okolala te oyebi yoka ken parole eza pa nanga ken tikanga na silisa nasika pe langa njoka lobaki pona makambo loba njoka lobi boye abi surtout à Lima nde mwasi oyo famille baza problème na e parce que ndeko na bango ndenga kufa ba e bagate à Lima ameka kotia likolo te mais yo mani ko za na mwa accès yoka ken nazana kona ko kende te na na posa na ngote ba sa ba émission wana po ba mona bango ba ko sala Pierre Tombala o ba te belé ba tie ba cotisation ba musicien le longa na koma mbwa na bango ba tie ba cotisation na kati Pierre Tombala wana eza cotisé par beaucoup de personnes confier le bidé dedans falier dedans mais lelo tomoni balobi zebolanda sala nyoso bafali basala eloko te ba kofi basala eloko te na mbongo nini bazalaki ba étiquette bayaki ka bayaka ka matanga Izebola nanu Izebola avec beaucoup de respect que je lui dois Izebola nanu abo kilo na ngati Izebola za koko ya bana nanga Izebola abo kilo na ngati na ko tito ende no sona lingi ozobanga te bana no bazwa bila azakoko ya bana na ngai asala bana na ngai lote ngana musakata eloko muninga voli efo babenga na mesa prince asala accident ba bamba prince bora lokoso pour na père de prince ba okokate omoni le fait de grandir Babia Koufi na Koufi la tata na 16 ans Babia Koufi le fait de grandir j'ai appris les gens comment ils vivent. Est-ce que banda Babia Koufa nano ba benga na singe pardon samo na barumu na ya nanu ana côté hôpital pesa nga mbonga kisi to moni kisi njora ngazo bunda on a sujet na yo nazana posa njora bunda te atika ba jeune ya zo sala wana muda memi pichu na net za njora muda sala bien kwa nani so za yé motema mabe o ya saka na mona nanga omoni ye na liaka neka na fourchette mulai Moninga na comme reine de l'internet. Ozomona. Ayaki pembe na ngabe na moto et simba te oki panvita. Le fait au sala bana na mabe. Lelo na koma nyama mabe lelo na koma. Bango ba to komisa nga nyama lelo na komi lelo. Et sa famille wana. Oh lelo bande ko na baba ke non a changé. Au moni de ça wana. Yo kana to so to son ken il faut to ba biloko est important. To sala ka émission les gens qui nous regardent comme Batiti Nani Titi Kumba comme Basser Pauline Lumumba Papi Kelly Angèle Moussoïl Makizembe Nathalie Neymar Baya choisi Matata Bazota la biso Baye Baka et le koni to sa koloba ba comprendre ken ko kata kamaloba te to sa ba émission obi ke makambo esala nga pasi mané de to ba émission net ba troubadour te ko kata ngai te yo kana na loba ba na posa ba yeba Babia amati na 7e étage Babia akufi sans enquête Alima aye Kishasa. Par quel Alima Kenda? Attends, un conteneur Alima Kenda. Alima Kenda te. Eh ben poto. Ce qu'il y avait à faire. Au lieu de Pierre Tombala, il fallait d'abord demander à Alima comment Babia est mort. Mouto a koufi na kat. Neto nena yaka na film ken. So qui na koufi maman nanga oya. Ken ba okanga yo na nous réseau d'enquête. Bakotinda batuna Angola bakene koyeba qu'est-ce qui s'est passé dans cet immeuble mbinga ya mobali ndengo wana lala ti lelo to yeba ndenga kufela te Alima tambola après babia boti bana mibale Alima fait sa vie bakene loba nanga ba n'importe quoi est-ce que Pierre Tombala on sait que ça va bien na bundela Pierre Tombala babia parce que eza
Sony, un grand musicien comme le père de mes enfants, que son âme repose en paix, Azala Saint-Pierre Tomba na cimetière amené le quoi nécropole. On se comprend. Il a choisi ma tata l'ange céleste. Le là on soit Babia Pierre Tombal et ça parce qu'il y a un loba. Bye bye que les 8 na quoi kula. Bye bye que les 8 na loba. On se mona. Ngai. Na kende ko senga. Ngana kende ko senga nanu. Pardon. Na mariage oyo babia osala na ngai yango ifana ko senga nanu pardon oni. Na ko sala yango tie. Bas la Pierre Tombal na bino na koya na ngate nga papa na nga alala kana ma. Mandé de John, olobe obundela mais ko bundela ngo famille zo regretter babi au filmaka nde cimetière ya mutu moko ebeba. Na lobi ba pesa ngai image. Et bon, ça va bien, c'est ce qu'on imagine peut-être. Prince Yawel, les États-Unis, Nathalie Neymar, Patrick Mayangi, producteur à Mounene, ce qui va mon image. Il y a Gabi Wabelo, il y a Viviane Zumba, il y a Nangai, Claudine de la Sagesse, Adèle Djogo Bagou Danger, Boyeb Makamno Sondenge Kindela. Na Kena Necropole une fois, Tokenda, Ngai, Cynthia Kapache, Cynthia Oyo Mano, Cynthia Oyo Kitoko Apembe Oyo Nabosa, Cynthia la cadette Wadol te non kene wa Cynthia la cadette na ko kena Cynthia Wadol ni pas na so sakete na kenda ngai Cynthia Kapache to kenda ngana ko Fifi Siwa Stone to kenda na ye Tokenda Necropole, Totia, Couleur, na Dalia Babia, Pierre Tomba les Alaka, Tenakena Necropole une fois. Balo banamba pesanga image. Nazana besoin d'image. Puis tu pesanga image. Botika moté mamabe. Botika kombo na ngana lingi na ngai te. Na debutika kana boko la bana na ngai rentrée scolaire yango na osenga ya choisi mbongo na osenga ya nani Nathalie Neymar mbongo na osenga Angèle Muswahili aza awatiki na mbongo avant kende na osenga Prince Yaweli mbongo na kinza bana na kazi na mesana na ngai ba fanatique na David Lutete apeso mon abana David Lutete apeso mon abana okelo na lobby David Lutete déranger na lobby David Lutete émission o ezokota na kati ya salon moko ya munene na kitambo awa salon et mezer place ba boss bayaka ba vie na ngal gérant zawana ba pesa ngai image voilà merci so ba lobby kenzela makamno so ba lobby eza lokuta na remercier bango et là on a remercier Isebola ezali merci beaucoup Bosaili Babia Pierre Tombal siko motema nanga efai na kimia po sonio babane ko fingela ngai na équipe nationale et sili. Voilà, merci beaucoup Manik de John. Alors tozo kendeka malembe Manik de John famille ya bana ezala toujours kota bo papa lukape omi kitisa kaka ozwa bana pe na omi kitisa na nini bana nanga bavandaka na ndaku na ngai balobi basenga ko bana yonde okangaka bana po bana bayo que la famille te yonde bloka bana. Mais les enfants doivent rester toujours là où ils vont recevoir une bonne éducation. Non. Ana ke congé et là on va un petit peu ana kuna tisiko parce que nangana soyé na mona sona ba moi etna ki motema mabe a assister na cérémonie à papa nae elle a le droit d'assister c'est tout na oya nanga te bokansi na oya te bo benga nga inde na oya te po boy ba ke na sina lo ba ke na oya te tant pichoti na ba voice 5 pichu na oya te makamwana parce que dilo ozalawana ya na bima na bana na ngai ata sans fonte ata $50 et 4 ans en enveloppe ba tchelanga te na yana bana na ngai lelo 4 ans na boko la bana na nga batanga classe ana zana ya bonne éducation azana santé malamu porte bolingo bosolinga bo fungola et simba te muto amemi pichu na émission ezanjora mais prince aoyemba na eka pichu babi ayembisa ka na orchestre nete po bandolo bakuto yemba mabe botika motema mabe lelo bana na so babongi ba osalisa plus bino parce que balingaka nde bino mingi omoninga na tana binote na osala musala na ngai bo s'abonner plus na fimbu bo s'abonner plus na tokos mo po mingi mikolo na tokos so bo mona na tokos Mané de John c'est Apolline Lumumba asenga ki alobi Mané de John peut-être pas so yo zala nango eza même passe na bango ndenge ba perda papa na bango azalaka héros national parce que pas ça la ko na babia bango pe pasi wana esoka bango tilelo omonde basali Pierre Tombal moteme kiti muke na lingaka babenga alima mbinga mobali alala bakufa moko atikala en vie babenga alima
ali matambola kana mboka na biso Congo angolais za musika te mais balobi yo za na problème te ali mande balinga ya te mais yonde il faut senga nanu pardon kaka il faut doye na senga bango pardon te ya nini ya mariage ya nini na senga te animateur a Robino na senga te Chomi na senga te ye wana za Chomi aza awa en tout cas Chomi ya ko fanda na animateur a munene na senga te akoma na kara na senga te en tout cas bana poto na linga bino mingi ba senga pardon place likambo ezali likambo ezate na senga te. Bonsoir Chomi. Ouais, bonsoir Maniki. Tokuta na yo na kati ya salon Ebenezer, donc salon munene na kati ya Kitambo balobi salon munene. Ah, c'est défoulé, non? Ah, posons dans mon bac, ça c'est défoulé, ça la bien. Boni. Ah, on est là, mon ma problème. Leli, le gars, ça peut la binôme, na binôme, balé, na Leli fort. Quand peut être bien gondo boué. Ah, n'est-ce pas bini sa Congo, tu as pas problème. Chomi yo bana poto chomi mutabini sa Congo. Tundwe, lele. Tundwe, mama, fanindesi. Tundwe Eric Mabundi baba bibobo Eric Mabundi so na Manike o comprendre le monte elote o bi ke sala kana émission Simba athlète ba o PC catch et pas Robino Monde nazokoma na salon munene ya Kitambo salon ezaka cher mais na moni na salon munene seke makambo eza tewe makambo pene ali yo ebika Manike nde to sola toujours makambo eza makasi mambo ya makasi taka el généralissimo Robino Mundi boloma à la peau blanche à Taliban nani na liswa suka que Chomi tu peux pas marcher toujours pied faut soit car Chomi sali ondeni non il salinga bien talaka lobi ofinga Robino jamais Manike après lobi bino boyo kaka après lobi ote car wana kutezaka na oki mbambala ezaka na ya loko te ezalaka boye lelo ba pesi voiture olobi maloba malamu lobi oloba ya mabete non même pas nga déjà né na bo président nga bi motema na nga abi Chomi nda se comporta comme le salinga plaisir boye buba na monument sananga Eric Mabundi a oti Paris aye mbala moko pe Eric nani Mabundi Eric Mabundi Eric Mabundi mwana tatabola na voiture à cher voilà mais quand même matina un polo ya Chomi na ngwere voilà monte que ça plaisir pour na ngai on parle Manike ça siko ba leader mususu conseil nini tango Robino Mundibu que je salue président Robino a na sepela na Manike era sala musala boye tina bat et salinga bien mo parce que tu vois tant musicien so tambola pe makolo ça la rappelle bien tu vois comment ça bita mokili mais sikoyo vraiment ça botika na musala na ngako poser ba question maman non Manike salinga na mama na bien au saranate mama na bien au saranate ta mona fatike sala kelenge so kana so taka na ngongo yo auto qui vers 0h maman na koti bebu maman na kuta ina bino ba grand journaliste mboka mbala moko plaisir ya ko saranate ya gabi wa belo makambo yo botika kana sana net na boko la bana na ngai Chomi otama na mwana pa en tout cas babi nani Eric Mabundi aza awa donc Eric Mabundi aza awa babi fraîchement de l'Europe babi makambo ezali Eric Mabundi na moni mobali ya mulai ya pembe donc babi Eric Mabundi aza awa bwaka la biso selo moko to yoka po Chomi yo la musanga do Mané de John avec bango na bango bana matete na habité problème nini bana wana Fabregas bino Fabregas un problème ezani te pona nini ndeto fandi bozaba na papa moko bozala ka église moko tika to beta lisolo ya baka te a répondre ngana nu bazala église moko pa beta lisolo babenga bango ni na église na amour nabia ken piana soki président na Robino Mundi ba pesi biso mituka ya bango ba pesi bango mituka te problème bandi wana tonde yo sabela na amour est-ce que bi animateur rebele ba solongo na ba orchestre pour na ba promo mutuka kaka quand ndenge ba pesi wana pesi Chomi biso ba pesi biso te pena biso pena ba pesi na danseuse na lungwe na danseuse sur voiture donc voilà ba danseuse mamba saka na ba mais Chomi danseuse présentike bongo te na garantie ya solo wana ya pale okomi Mabundi ya Chomi na ebela ka boite parce que kotambola makolo ekondisaka pe yango kala tenga pe na onzo voiture epai ya président sous lequel je salue Coco Dila so staff Mumba ya fali que je vous salue en tout cas na pesi bino ba bonne chance na cérémonie na bino Pierre Tombal toza famille
tout le canal problème mais pardon de noyo senga te ngana ki pas vite na senga pardon papa pardon eza pouvoir na pesa ngom nyo sauter Eric Mabundi ayebi pardon eza pouvoir Eric Mabundi ba pesa ngom moi na Belgique Chomi to obini sibiso mapeka sikoyo mbalo bamba biso parce que bato binende chaboy bato tout ba chakibo na tiki bango te na pesa bango jouer le ballon na tiki bango te yomoni na Tourosko na eli bango nde presa pesi toko bina wapi na lipeka buka lipeka na buka lipeka eso sala bino ndeni boso bini sabatu jene na ye na bandel bango zibula kokwe zibula tata nzambe zibula kokwe Eric Mabundi te bwaka no chaque roi maisha wana mère pena ya Eric Mabundi chaque roi maisha chaque roi maisha te to bwaki kaka na kade kogwe kima kwendu jackpot platini menga sibule aba charge ya izo senga na décharge muone mbongo nanga osi oliaki so senga na décharge muone mbongo Eric Mabundi izo senga na décharge Eric Mabundi asibule honorable Betty Pitilo ale sibula kasi maotondele totomoli pesa mono passage moteur yo me démarrer tango melunga ebenga na ba générique ya bato mosusu ewo ele mama kitisa mata ana mama matisa ekita. Voilà, merci beaucoup. Chomi. Alors, toza toujours. Alors, nous Manik de John Poto Bouclé. Manik de John, famille Babia, Eleli, pour na comportement, na yo balobi, Babia bote epe na basi belé, mais moi sur azolek internet, chaque fois, combo ya Babia, boé, balobi famille na pe ba epe monter ma passe. Chomi toza keka moi ambiance. Chomi tozwaki moi ambiance à muke na bi Eric Mabundi azawana donc tozwaki moi ambiance muke na habité moi suka na we ko zani mona nga ya suka ezali kaka cœur donc des awana na otanga komba babia tim ko na kufa parce que na pesa 18 ans ya vie nanga aza papa ba nanga muto peksa ngo azate je remercie ya Gabi wa Belo je remercie tout le monde mais pardon de na osenga te pour pardon za pouvoir na lingi nanga été. OK, viens nanga Jimmy Belaou ba prêtre tout en tout cas merci beaucoup. Viens nanga Louison Mbata, Richard Amelin, Patrick Mayangi, Angèle Moussoeli Makizembe, Prince Yaweli, Nathalie Neymar, donc Gauthier Mascotte, Carlos Kaba sur les prix nobles, fallait pour pas fallait bête en Canada, bah reporter concert, bah musicien il fallait bah voyager déjà bah reporter concert et ça lui on dit ni balobi, bah na Canada vraiment. Ba billet tout ça aussi là, ba place VIP tout ça aussi là, Manik de John n'a habité par rapport à complications, ba place na vie là qui était au Kolobani. Et ça linga bien parce que artiste n'a pas fois qu'il n'aura toujours qu'au défendre. Fois qu'il n'aura toujours qu'au défendre parce que n'engez un visa Canada d'abord ils ont visa moi ils ont pas si makasi. Cause voyango d'abord ils ont déjà honneur. Pour un artiste n'a pas cause voyango déjà honneur donc na pesa d'abord ba félicitations à Fali ndenge azu visa ya Canada mais na yebité ce qu'on est ni ba sala ndé ba reporter ko ba reporter concert na yebité vraiment mais na c'est pe la concert on est bête parce que ba na Canada vraiment ba na posa pe ba mona o ba na kin ba vivaka o ba na poto ba ya France ba vivaka o ba na partout ba vivara voilà. Non, bah fixer déjà date, déjà il y a concert les 12 heures déjà concert et Betama. Bah modifier à moi calendrier mouké par rapport à bah vol nyo surtout ça s'activer. On dit que ba billet na bango za inspiré te ah les artistes concert et ça te ba billet peut si bon là on a nda kumbo on peut que perdre. En zone ça peut mais quand même bino quand même bon ba bête bino les 12 donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors Manik de John bah tu vas là David Sebelé. Problème nini susu. Njora oluka guerre na njora non sa guerre suna yote. Oyebi ozo saba émission po yebi source likambo so salinga yo omoni mutu so sali o mabeken mutu so sali o mabe mutu bo senga na pardon ma sali o déjà mabe njoka salinga mabe ba ya Gabi wa Belo babi collection ala na presse en ligne te
ya na Claudine Louye ya senga inga pardon abimani ke me njora na sano guerre loba o nyoso lingi eza normal na ça parce que mutacheli babia Pierre Tombal ngane to solate ise bola ngane to solate a linga te parce que na sambu na internet ngam na loba mbongo ya babia tikala na matanga ngam na loba yango ise bola olinga ngate eza Pierre Tombal bakocha lelo basali inauguration lelo ngale wisi na memi caméra na sali pe inauguration ngese mande déjà de moi te que yo depuis babia kufi o chaka mbutu ebele na kati ya cha mbutu cha mbutu za kisinjora ba sala Pierre Tombal ya babia na pichu ngai mutu na pesi ba ane babia botama ngam na pesi data botama le 23 novembre ngam na pesi data kufa pinaza ba voice na téléphone nanga bana poto na pesa mino ba voice ne pichu azo tu nanga. Qu'est-ce que j'ai à voir? Même on a internet, pourquoi ma famille n'a pas internet? Oza makasi na ko inventer ba problème. Yo za na voice, famille anezo senga yo date de naissance ya ndeko na bango. Voice ya pichundonga azotuna nganga na bina tune ko ngabo. Mwana mama na yo, na otinde lo voice yona lelo. Parce que réparer téléphone, non na téléphone pour l'hôpital c'est la émission. Raison, je suis déjà ba réparer téléphone. Oh, ya. To lo bara tenjora ebi likamba salinga déjà. Aibi ngana to comme na fushi. Mané de John, boko ça na problème na kisinjora, na préféré vraiment to betango na émission OT. Mais ozo mona te ke yo za moi si fallait o mikiti saka na famille wana. On John mi kitsa mbala kufa. Ah. Na boko li babi a 17 ans. Bandimi ngata na mikitsa babi sa kufanga na sala perte bana ngabatika ba ofele. Nana temps wana te, nana temps samsa nanga. Nana tanka ya musana oboko la bana na baboko mana ndaku nanga. Ana ke congé wana po prince alinga ke ana bana na baboko mana ndaku nanga. Ngam na futela ana 401 rond bana babi akufa na pesa ngata 10 francs. Bon, soy biso to za ba famille. Ngape na za orpheline. Ngana za orpheline. Mané de John sote olandi ki sinjora bien lobi pe mabete azotele me la famille pourquoi bazoboya yo oya Izebola azwa décision azanoko ya babia j'ai accepté ça na ngamona ndima kyango avec comme na yazo comme azosala ngba émission pourquoi ça ngba émission en sala yende za kotanga comme on ngati po yebi ali kama salinga azo kota studio na banda na okende kutu te pa yebde asasalinga mabe asasalinga likambo e blessinga o bana poto nyonso ba remarka kinga kuna boya ke lobango yo yebi concert presse abete njora kende te ba be presse abeti concert ndako njora awa presse abeti amenjora kende na c'est amoté mabe Manique de John balobi depuis babia kufa mutu batikela ye mai ya kosukola Manique de John ezaka Izebola yona Izebola ngope boswana kasia kijo dans botuto ane kolongwaka nango te nga na veuve ya babia te ken ali mamutifo luka basukola yenga ite nga to kabana na babia 3 ans après babia kufi dans mobile aussi au kabani boza sur na limo côté nga na ki pamvita na ndona mobile aussi au kabani boza sur na limo côté siko kisinjora zolela lobi mwasi oyo yazo défendre pas les amanike nazana posa ya kozala na makambo wana te nazana posa ya kozala da yozo zela soki bango basali lelo lobi yo kei le 8 babi akufa le 8 normalement il faut bachango le 8 babi akufa le 8 après le 9 yo kei le 8 ngana okende ba sala ngo samedi oyo c'est pas normal moi ke ba calculer ça kwa mbuye bango kaka ba sala ngo samedi babi akufa le 8 on est bazela le 8 jour date babi akufa bakeno tirer Pierre Tombal mais ba ochango samedi le 40e le vendredi le 30 ba ochango le 31 le 31 ba ochango samedi le 1er ezala raté faut ba ochango le 8 pour leur information il faut ba ochango le 8 parce que le 8 est à kalaté wana tozo ozo corriger bango po ba yebi date ba bia kufati nazo corriger bango te tant que ba nanga ba ozala prince ozala ba supplier nga na obondela prince akende yana ya yebi prince abiso nga na zate a okende te nga biwana eza makambo ya famille na yo il faut kende yango siko Manique de John batu ba oloba ozocha desordre na famille mobile no ozocha desordre na bana babia tika bana babia bazwa musala yo ke ko seme desordre famille wana bazolela makasi balobi bana wana il fallait ba évoluer na makambo na bango musique Manique de John soki bazwi bango na orchestre okyo seme desordre no lesa te o tala mwana yo lesa te ofutela hôpital te o lesa te lo to yo kota mamnindi. Il faut passer mon ordre, il faut laisser arrêter. Il faut foutre la classe. Bana prendre ça ça on a ayebi ata 1 euro ya nano.
Hein? Ata 10 frères un jour en dengazana. Soit disant tata moi si. Ana belara to benga un jour atayaka. Osaka na ba hôpital tangba na ba belara. Voilà. Obenga un jour ayaka. Na futa ba hôpital ba nanga. Loba micro yango wana. Non. Loba na futa ba hôpital ya ba nanga. Mané de John ngane na poser ba question. Yo moko déjà salaka. Na sala na fimbu yo sa boss ya fimbu na futa hôpital ba nanga. To se débrouiller to salaka. Voilà. Bon siko to tika kabamba bana. Voilà, Mané de John ba tupe ba sali remarque ba lobi balanda ki publication ya Fali a robeta na États-Unis a robeta Canada mo ba payer belé wana ba lobi ba leader mususu pe ba sali liko pa ba prouver yo ba komi bimisa ba journaliste oyo ba bi yo soko ke poto liboso na bango ko finga bango ba komi ko bimisa ba tout donc ba tindika ba banzela ba Algérie banzela ba Sénégal donc na habité est-ce que délégation Fali azo mema batu yo poza akati wana mama nzambe bisolo ba trotter ba yo araba voyage ba place soso kende to banda ba voyage ngo so banda mais Mané de John ozo mo ateke bato ba kimi déjà ba kenzela poto makolo po na ko banga ke ba kokolo ba ke poto makolo tie olie asi a sala effort musique ne ke liboso nde ya biso so kende ya sala effort abimisa bato ba negonete lobi ba mabenga ba ofinga poso ba komi na poto so to so mona batu mususu okutu bikapa mema na poto baza ba pire me ba finga boni te ba kari ba ofinga ndenge za wana objectif eza peut-être année oyo ko nyata poto liboso na bango te nga na sina nyata ya poto liboso na bango na sina kenda déjà mais na okende lisusu pona musala na okende pona ibo sa musana nga mais yelo kwa za moto na tembe abimisi bambwana yepo aloba keno biso ngana bamona poto liboso na nga sina monaka déjà ya ngana mona tram ezonga suste poto koleza na TGV ya na Thalys ngana mona tram na mona mutu akena na tana mais na ebité ya makolo ndenge wana ya ndambo wako dinda na kati ya mai Espagne bakenda ngo na bateau réellement so la en Algérie alors en Espagne na mai non voilà aoke na bouée de sauvetage ne bato akena na bouée wana ekotoboka na kati ya mai okufi na kati océan mais oko souhaiter le muninga liwate il faut ko pese ba bonne chance ah bon ngala pesi na ngai ba bonne chance mais makolo nde mabe nga poto ya valeur eza poto ya Roissy Charles de Gaulle ata bakomi poto wana eza na valeur te liboso na poto wa poto biso okenda Roissy Charles de na njili Roissy Charles de Gaulle wana poto ken okita bana aéroport à Roissy Charles de Gaulle Yaya, ok poto, au côté Belgique, au yébi aéroport na bango te. Bato musu basa na Belgique, a yébi aéroport te. Banda kota na nzela ya klando, si lelo sali ba 20 ans, a yébi aéroport, tabanga aéroport. Aya pe Kinshasa te. On comprend, c'est ça. Voilà, merci. Tozo cité na biso Manik de John nasi bolandi bino moko kaka ndenge masolo ezali masolo eza okende. Alors Manik de John balobi Fali aprometaki Prince Babi ya single na habité évolution ya masolo yango ekomi comment Toze l'album ebanda. Toze l'album ebima après nde Prince Babia Tota maman. Toze l'album a fallu sur ebimi après Prince Babia. Fallait à réaliser promesse parce que ça papa n'a pas réalisé promesse na. Nyon se c'est le cas ken bien. Babia ça kufa. Nyon se bon ça la Babia so kasuta. Mais tu souhaitais que Yonan Njora lobby comme Isusu Benda Bika. Dans la guerre n'a été. Dans la guerre n'a été. Dans sa guerre n'a été. Azata moi si abana na yo. Dans la guerre n'a été. Hier à ça la émission ndinga za ça asengela nga pardon te na place wa ko sengela nga pardon pourquoi nga ça et là ouais bien ken au moins attend to so vivre so di kamba boyo sala ko kenete wana cimetière eza mambo bele ba presque bato bazana kata cimetière wana ba dilo ba ize bola nga na bango to yokana suste on se doit comprendre alors ce qui n'a aucun été et ça normal il faut alimenter à kenda za veuve ya babia ngana okenda nga le 8 jours babia kufa papa bana nga alinga na place isebola osala nga na osala te parce que ndoke ezala wana na osate na osate na baina okende te na ese pichu c'est bon na pesa makamena oyate balobi oyate nga bina nga kutu place isebola za na oyate poto yoka na ate
yaya okende place on a bato yoka so abwaki le maladie mokile comme na mambo ebele kokolo eza na makambo ebele asengela nga pardon te atika osala ba émission na kombo na nga na lingité o azo créer azo luka po asasa linga de ba bemo bo o epese na vie na nga azo luka sala nga azo luka na loba atika ba émission na kombo na nga